vraiment spectaculaire. Alléluia, 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 bana na nzambe. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo bisika bozwami, bambote na bino ebele. Tozali na esengo mingi ya kokutana na bino lisusu na mokolo lelo pona kosala 8e partie na biso ya témoignage. Toyebisaki bino tozali kosala témoignage oyo poete esunga bana na nzambe bakoka kolongwa na mitambo ya Satana. Yango wana bandeko nanga nazali kosala 7e témoignage ou 8e témoignage oyo ezali pona kosala publicité ya ténèbre te. Kombo oyo nazali kotombola lelo bandeko kati na Yesu Kristo ezali kombo ya Yesu Kristo nde nazali kotambola. Mais témoignage oyo nazali kopesa yango po elongola bana na nzambe na mitambo na Satana oyo basosola kate baleka na kososola. Puisque pendant 24 ans makambo oyo na monaki na kati ya monde ténèbre soki na Yesu tende konanga mbele mokili oyo ezali pamba. Yango moni na ye nazali nesengo mingi liboso na bino pona kokumisa kombo na Yesu Kristo liboso na bino poete yenda zali kolo pe mobikisi na biso. Lobi na salelaki bino na 7e partie na talisaki bino po basini oyo okoki koyeba mukolo to mwana mokie azali na ndoki. Donc na ebisaki bino na ba monde sorcellerie tozali na monde vautour, tozali na monde précaire, tozali na monde ya tout court. Donc na kata sorcellerie tozali na deux parties, deux volets. Partie ya liboso ezali sorcellerie conscient, partie ya mibale ezali sorcellerie et conscient. Na ebisaki bino sorcellerie et conscient ezali sorcellerie moko mabe po okoki kosilisa famille na yo. Kasi okoyeba te ke yonde muto ozali koboma. Okoki kokondane libota, okoyeba te ke yonde ozali kokondane. Yango wana topesaki bino basini wana, pona kososola kati na mabondeli, pona kososola, pona kokangama na Yesu Kristo, pona kososola, pona kozala, na vie de prière. Po soko ozali na vie ya prière, yeba ke kaka Yesu Kristo nde, azali na makoki, yako, silisa basini nyoso wana omonaka na vi na yo. Merci ndeko molingami. Toye lakisa kibino danger ya sorcellerie et conscience, c'est parce que suka ya sorcellerie et conscience suka nango après kosilisa bato eyaka kokoma sorcellerie conscient. Tango kokoma sorcellerie conscient yeba kokomona mukolo mususu azalaki bien makoma lokola kizengi. Sikoyo lelo tozali ko solola na bino na basini nini oyo koki komona meme na bandoto na yo, meme na kati ya ndako na yo, oyo koyeba ke sorcellerie ezali koexiste na kati ya ndako na yo. Et puis tokolakisa bino na 8e partie oyo koma bapesaka bana to mikolo kindoki. Nde tozali koya kolakisa bino na 2e partie na biso ya témoignage oyo tozali kolakisa bino ndenge nini bapesaka mwana to mukolo kindoki. Alors ndeko nanga soki bapesi mwana na yo sorcellerie to ndeko na yo yeba ke euti kaka koli wana euti na famille na yo. Euti kote ya musika te. Donc ezali bandoki ya famille ya papa pe bandoki ya famille ya mama bayokane. Koyokana bakoyokana yango nde mutu bakozwa koli
bakopesa yango na ndoki oyo azali voisin na yo, to ndoki azali camarade na yo, to ndoki azali mobali na yo, to mwasi na yo, bakopesa kolie epai na ye po ete aleka na kopesa na mwana na yo, na mwasi na yo, na mobali na yo, to na ndeko no, po baleka na kopesa ye kindoki. Donc awa tolingi to sosola to comprendre eloko moko ndenge nini bapesaka bana kindoki to mikolo kindoki. Okomona kindoki mususu soki baluki kopesa moto yango na biloko akolia, bakoki kopesa ye kindoki na biloko akolia te, eloko nini koleka. Bakoki kopesa bana na yo kindoki meme na nzela ya classe. Donc tangu bana bake classe, baza kotanga na kati ya salle, okomona na bandoki ya fami na yo bakoluka mwana moko ya ndoki oyo aza na kati ya sali wana. Eloko nini koleka, bakolinga approche mwana na yo, bavanda na ye bamoko. Tango akolinga approche bakoma bakamarade, mukolo mususu okomona akosenga mwana na yo alobi nga biki na ngezo koma bien te, edenga na biki na yo. Tango akozwa biki wana, aede muninga komela. Tango ezokoma na maboko na ye, na seconde biki wana eza ko chanze, ezokoma biki ya kindoki. Landa bien place o mama. Yo mama otindaka bana na classe. Yo papa okenda kotika bana na classe. Ava kokendo tika bana na classe, esengeli obondela bango nzambe po ete makila na Yesu Kristo ezipa bango, bandoki bakoka komona bango te. Tangu akosenga ye biki, tangu akozwa biki apesi ye. Kopesa ye biki wana, yeba ke kokoma ezokoma na maboko na ye na 2 secondes po ete eloko nyonso oyo eza ya sorcellerie echanzaka na 2 secondes. Na 2 secondes ekochanze, asali neti kokomela ngo akozongisa na mwana na yo. Tango akozongisa na mwana na yo, mwana ake na ye ndako. Ata papa opekisaki ye, ata mutu apesi eloko kolia te, ata pesi mbongo kozwa te. Mais or que monde ya sorcellerie, chaque jour, tango bazosala réunion na butu bachanzaka ba stratégie. Okomona biki wana ke nango na ndako, a partir ya biki wana baye ko bimise na butu bakende kokomela na biki wana. Donc biki wana yango nde mutu remplaçaki musuni ya bato. Donc bandoki baza ko changer stratégie pona kopesa bana kindoki. Kindoki mususu bazali kopesa meme bana, okomona para otindi mwana, to mwana utaki classe, to mwana kendaki classe moko, bana mususu bazobeta bale. Kaka na bale oyo bazobeta, okomona na bale wana, tangu ya zakoya, pasi ya bale apamba bakateli, pasi ya bale apamba bakati liboso na ye. Tangu azobeta bale wana na makolo na ye, directement na butu baye ko bimisa ye, po bakende ko beta bale. Donc bale wana ezalaki préparé ya ba sorcière. Kindoki mususu bazopesa bana kaka na ba jouer oyo ya kosakana. Okoki osombela bana na yo ba jouer, bana basakanaka na ba jouer, a partir ya ba jouer wana, baye kosakana na bana ba voisin. Donc topekisi batu te bayamba bana na bandaku na bango. Non. Totindi batunde zala na vie de prière. Poso koza na vie de prière, monde a sorcellerie ko bandako kima yo, poete ko bandako mona yo makila. Kasi yo ko kima ndoki te, yo ko kima ténèbre te. Po bato ba bandaye ko sambela, tolobaka chaque jour to bandaye ko mona bango makila. Donc a partir kaka ya ba jouer wana, ba sakani na bana, ba kozwa ba jouer wana, ba chanze yango. Ba kotikela bana no ya kindoki, ya bien balimusi yango. Tango akozwa ake kola kokota na ndako alali, na butu baye ko bimisa ye po ba sakana na ba jouer wana. Donc ba peseli kindoki a partir ya ba jouer. Donc kindoki mususu ndeko nanga landa po ete soki ba fami na yo ya kote ya mama to ya papa basangani, to ya fami moko esangani, eza na posa ya kopesa yo ndoki, bako utilize kaka antenne moko pembeni na yo. Bakoki kozwa mobali, batindeli yo pe mwasi moko ya ndoki. Panda batindeli yo mwasi ya ndoki, mwasi wana ye liboso na mvute bolingani. Kaka tangu bozali kosangisa nzoto na bino mibale, yebake aza kopesa yo kindoki a partir ya kosangisa nzoto.
Donc ndeko nanga attention. Ava kolinga mwasi, il faut kobondela nzambe. Et puis kozala presete ya kosala ekobo. Po bato ebele bazwa kindoki, a parti ya kosangisa nzoto na mwasi. Ndenge moko pe ndeko mwasi, bakoki kotindela yo mobali moko or kaza ndoki. Aye kaka po déposer koli ya kindoki o bana posa bapesa yo. Okomona tango bimina mobali wana, a parti ya kosangisa nzoto, bapesi yo koli ya kindoki. Donc bapesi yo kindoki na nzela ya mwasi. Kindoki mususu na ebisa kibino tozali na ba parti ya ba sorcellerie conscient na ba sorcellerie inconscient. O tozali ko parler ndenge ba pesaka batu sorcellerie conscient. Na sorcellerie mususu inconscient. Ndeko nanga landa. Ezali na basi ebele bakotaka ba salon. Ezali na mibali ebele bakotaka ba salon. Monde sorcellerie ezalaka nango makasi te ndeko. Mais monde sorcellerie ezali monde moko ezali très intelligent. Donc bakoye bake papa oyo mama oyo akendaka kosala suki esika boye. Soki mutu wana okenda kokanga suki mama azali ndoki yebake akoyokana na bandoki ya fami na yo. Tango zokende kokanga suki akolongola yo ndambu ya suki amemi yango na monde ténèbre. Tango akomema yango na monde ténèbre, a partir ya monde ténèbre bake kobebise la vie na yo. Donc mutu nyonso zali kopesa mutu na yo akanga yo suki. Il fallait ava opesa mutu obondeli nzambe. Tango komi esika wana opesi mutu na yo loba au nom puissant de Jésus-Christ. Po ete sokaza na ba projet mabe okomona okoka kosimba mutu na yo te. Po ebele ya batu bakanga bango basuki na bandoki azalaki na suki ebele masutuka suki sile na mutu suki kola lisusu te mutu ekoma ya mabandi. Ezali a parti ke mutu okende kopesa mutu azalaki na association na bandoki ya famille na yo. Okomona vie na yo ekokoma compliqué a parti kaka ya suki oyo bazwi na mutu na yo. Ezali pe na mibali mususu ndenge moko okendaki kokata suki opesaki mutu na yo nani akata suki. Donc a partir ndengo opesaki mutu na yo bakozwa ndambo ya suki wana bake ko utilizango na monde ya sorcellerie. Donc mutu nyonso o ba utilizaka vi na ye na monde ya sorcellerie yeba ka vivre ka déjà na sorcellerie inconscient puisque oza ko vivre na monde oyo ya sorcellerie oyo oza ko vivre nango. Panda zo vivre de na monde à sorcellerie. Panda ba condamna vie non na monde à sorcellerie. Panda ba condamna santé non na monde à sorcellerie. Poete yomoko kende kotika mutu na yo bakatango suki. Yomoko kende kotika makolo na yo bakato manzaka. Yebake manzaka na yo bazwa yango déjà ba utiliser yango. Puisque monde à sorcellerie elukaka toujours etia antenne moko bandoki na vie ya mutu po bakokisa projet na bango oyo bazanango busenga. Donc kindoki mususu epesa makape na nzela ya masanga. Lelo ekoma mawa pasi. Okomona batu meme na bamboka na biso bisika tozali. O tozo kabola kopo soki ya zododo soki ya nini. O tozo kabola ba cigarette. Kindoki mususu tangu bayebio ozalaka na vie ya komela cigarette. Baluki kopeso kindoki puete balukaka kopesa motu kindoki banda na zemi ya 3 mois 4 ya libumama na ye bazoluka deja moya kopesa kindoki. Donc soki bakoki yo te bakoluka yo tina kimukolo po eza mission oyo bazana ngo posa po bapeso kindoki bakozwa meme cigarette ya komela. Bapesi ndoki moko cigarette azomela lokolo mesana kokabola ne cigarette omoni olobi munenga pesanga peta fwana tango azopesa yo eza cigarette za kindoki. Même pe na masanga bazopesa batu kindoki pe na masanga munenga pesanga pe na kata mwa verre apesi yo kata a partir ya verre wana okataki ozweli yango pe kindoki. Ndeko nanga kindoki ezalaka lisusu te ndenge tobangaka na kolia biloko wana te. Soki bapesi bino biloko bolia te po bokozwa ndoki. Non, bandoki bashanza stratégie bakoma kopesa kindoki na basanse ebele. Soki omoni mwana na yo to ndeko na yo bapesi ye kindoki yebake ezali koli oyo euti na kati ya fami na yo. Yeba kindoki nyonso eutaka na fami. Alors
Sikoyo tolingi to parle mukie na basini nini oyo okoki koyeba sorcellerie ezali ko circuler na kati ya ndako na yo. Bandeko, ngai balukaka kopesa nga bolandaki na batémoignage bolanda, balukaki kopesa nga sorcellerie banda na kati ya libumwa mama na nga, me bakokaki yango te. Baluki tindenge na pasaki na bakach ezalaki po baluka bapesa nga pouvoir ya sorcellerie. Na yebisa bino na bachaîne mosusu po ete mingi bazolandanga lelo nanu balandanga te, bo comprendre ndenge ni nakotaki na kati ya monde ya sorcellerie. Panda nakusalaki rencontre na Lucifer, nakutanaki na Lucifer, Lucifer akomisaki nga représentant ya monde astral na Afrique mobimba. Donc ngai nde muna bandaki ko présenter ba prison nyonso o ezali na Afrique mobimba. Po prison eza na se ya mai. Prison nyonso sorcellerie. Soki ba condamné vie na yo na se ya mai. Prison nyonso mystérieux. Soki ba condamné vie na yo na se na mai. Alors, pendant niveau na komaki nango, mukolo moko naza kosala ba misala, nalobaki ndenge nini nga naza kokanga bandoki partout. Esengeli na ngai pe na contrôler famille ya mama na nga pe famille ya papa na nga. Tangu nakotaki po na ko contrôler, na yaki kokutana na kangi famille ya papa po na pekisa bango bakoka koloka lisusu te. Ava mutaloke fase nganga permission. Tangu nakoti na famille ya mama, na lingi na kanga na moni pouvoir moko elekanenga na kanga yango doublir nanga oyo bapesa kinga tokoya kolobela yango sur doublir wana oyo bapesa kinga apekisa kinga na kanga pouvoir wana. Na tuna kie ndenge nini kote ya papa na kangi, kote ya mama oboyi na kanga. Aebisa kinga okoki ko kanga yango te, c'est parce que ezali likambo ya famille. Ndeko nanga landa. Niveau oyo nazalaki zaki niveau ya likolo, nazo kanga bandoki, koboma bandoki, mais pona kanga pouvoir ya sorcellerie ya lié ya famille, bayebisinga nakoki ko kanga yango te, po ezali likambo ya famille. Alors, eloko nini ekomaki ndeko nanga landa? Na tuni doublir nanga oyo bapesa kinga. Siko na oki kosala nini pona monango? Question oyo sengeli kotuna yango wana. Na lobi na kosala nini obi oui. Il fallait tomo landango esike ezali. Na invoquer avion nanga cercueil alobi te avion o eza avion cher. Na invoquer avion nanga nzungu bapesa kinga obi te wana eza likambo famille, il faut komona, il faut kokende kokutana nango na komikitisa. Na lobi skoto kokende ni toko disparaître ka bobi keso linge kotuna yango wana. Ataki musapi nya wabimaki. Tangu nya wabimi na kotaki na kati, to kotaki na kati ya libumu ya nyao. Nyao afungola ki fesi na e, to koti na kati ya libumu ya nyao, na ngai na esprit protecteur nanga, na doublir nanga bapesa kingai, na monde ya pandemonium. Alors, tangu to koti to pumbwaki to bimaki na mboka na biso. Nde place na kendaki kokutana, na koko na biso oyo, alakaki, ava akufa, il faut pouvoir na ye, etikala, na bana bandeko na ye. Donc elekaki génération ya ba mama na biso e yaki kokutana na ngai. Ekutana kinanga e bandaki kolukanga banda na zemi ya 3 mois ya libumwa mama. Donc basi ya zemi bisika bozali, bozala na vie de prière. Po ete monde ya ténèbres e lukaka ko bebi sabana. A partir ya zemi ya 3 mois. Ba yebaka deja étoile o eza na kati na mwana. Ba ko luka ko bebi sa mwana wana. Alors, basi ya zeme fobozala na vie de prière. Alors, tangu tokomi, ayebisinga lobi Vasco, pouvoir oyo, na lingaki ko pesa o yango, bando zalaki na zeme ya mama na yo. Ngande mna bande ko bimela yo, ero zalaki na âge ya 6 ans na kati ya toilette. Kasi da koke ko peso pouvoir wana te. Ngam na bande ko peso posa masuba, po leka a partir 12 to a toilette, po ona leka na ko peso pouvoir. Mais na bande ko peso te po mama na yo na papa na yo, bazalaki na vie de prière ya makasi. Alléluia. Ba mama,
ba papa, il faut bozala na vie de prière, puisque milimo ya bana, ezalaka na maboko ya ba parents na bango. Eloko nini ekomaki ndeko na nga? Ayebisi nga lala, na lobaki, na niveau na nga, yola lisanga, doublir nanga lobi tosa ezali likambo ya famille. Ndeko nanga tala doublir o balobaki aza plus teti koleka ba esprit nyonso. Mazali kobanga esprit ya lie ya famille wana. Alors ataki musapi mandala le bimaki na lala kasa makembe bimaki na lali na likolo kasa makemba atie musapi mandala le bimi ezipinga atie musapi tono moko bimi na mabanga na se azwa machete akatanga ndambu ndambu atie musapi na tombwami na koti na tono wana moto epela atokisanga après kotokisanga sali mekartation na bima tangu na bimi nde azwaki machete apesaki nga alobi sikoyo na peso pouvoir ya lie ya famille o na lukaki kopesa yo banda bomwana banda tango zalaki na zemi na koke kopesa yo te sikoyo na pesi yo pouvoir oyo na pesi yo ezali pouvoir ya lie ya famille condition na pesi yo atokuti mupende na motambo komeka kosimba ete koboma ete atokuti batu mususu bakangi ye luka obikisa ye ndeko nanga monde à ténèbres tala combien de mètres na kutana nango master oyo amemaka ngai amemenga pa grand maître amemenga na se ya mai et pas mama munene grand maître mama munene amemenga na monde à pandémie mais pas ya Lucifer grand maître tala awa na kekutana lisusu na koko oyo akabaki nga yango nazotuna lelo nani akabayo nani akaba libala na yo nani akaba musala na yo nani akaba sante na yo nani akaba mayela bana na yo nani akaba yo po ete koko wana lobi ye mutakabaki nga na pase na bamonda minene pona ya kosuka na pouvoir ali ya famille po balingaki bapesa nga pouvoir ali ya famille bakokaki te po mabondeli ya mama na nga na ya papa na nga na ya libota na nga elekaki makasi yango bakoke kopesa nga pouvoir te yango bakabaki nga oyo nyonso akabayo esika kabayo présence na yo ekoma kake bisika wana etumba bisika wana na kombo na Yesu Kristo oyo nyonso akabayo akotisa yo na ba prison vi na yo ezala pasi présence na yo na kati ya prison wana ekoma kake etumba ba prison wana na kombo na Yesu Kristo apesaki nga pouvoir ya famille pouvoir ya lie ya famille wana ndeko ezaki pouvoir ya sorcellerie nde place na kotaki na monde ya ba sorcière tokoya kopesa témoignage wana na 9e partie nde place na kotaki na kati ya monde ya ba sorcière alors basini o naza kopesa bino ezali basini ya monde ya ba sorcière nde place na kotaki na monde ya ba sorcière sikoyo tozoya kolobela bino basini ya banyama nini oyo koki komona na bandoto na yo oyo koki komona na kati ya ndako na yo po yebake ozali take na kati ya monde ya sorcellerie totangi na liloba na Nzambe totangi na mokanda na Ligue chapitre 5 tobandi na verset 4 mais yo oyo kolanda okoki kotanga yango na chapitre 5 verset 1 okokita tina 10 awa na Ligue chapitre 5 verset 4 Bible lobi na biso mukolo moko Yesu ayaki akuti Simo kokuta kuti Simo azali ko bongisa ba file na ye na baninga na ye Yesu asengi ye eloko liboso asengi na Simo eske okoki kopesa nga bwatu na yo na teya ndeko na nga landa soki Simo azalaki na bososoli te ke mukolo wana
ezalaki mukolo oyo Yesu ayaki pona kosenga ye bwatu te me pona kopambola ye. Po ete butu wana Bible lobi Simon apeshaki na baninga na ye butu mobimba. Batikalaki na kozwa ata eloko moko te. Bapeshe butu mobimba ndeko nanga molinga mikati na Yesu Kristo. Bazwaki eloko moko te. Babayaki. Bakomaki na kobaye. Na kobaye wana bazali kobongisa bafile. Baza kobongisa bafile ndeko nanga. Yesu aye kosenga bango. Me yo salaka musala moko boye. Soki basengi yo eloko, lokolo za mpiaka, lokolo esimbi te, ifo katela mutu lingala. Non, eloko mususu baoki kosenga yo ezali pamboli na yo. Yesu aya sengi ye bwatu, Simon akomikitisa nyonso, apesaki Yesu bwatu poateya. Yesu akotaki na kati ya bwatu wana, abandi koteya. Tangu asisi koteya, ayebisi sikoyo Simon, alobi Simon, zua bwatu na yo, kotisa na kati ebale. Simon alobi na Yesu, alobi mokonzi, to peche butu mobimba, to tikali ata kokanga, ata mbisi moko te. Melokolo tindi biso, tozokota, tozobwaka file na kondima nyonso. Yesu alobi na Simon, Simon, soki obandaki kopeshe mbisi, obandaki kokangeloko te, c'est parce que file na yo ezalaki ya kotoboka. Lokola ngai Yesu na ye koluka yo, na ye kotinda yo, obwaka file, yeba kesi na tongi madusu file na yo, bwaka. File na yo ekokoma kilo, okokanga mbisi. Ndeko nanga na zolo bano na pokwa lelo, Yesu aye koluka yo. Soki libala no ebandaki kokufa, ezalaki po file no ezalaki ya kotoboka. Soki pasi na vi na yo ebandaki kosila te, ezalaki po file no ezalaki ya kotoboka. Soki misala nyonso salaka, babandaki komatisela yo salaire ya bien te, ezalaki po file no ezalaki ya kotoboka. Soki osalaka ekonomi na yo emataka te, ezalaki po file no ezalaki ya kotoboka. Soki ba projet nyonso salaka esimbaka te, ezalaki po file no ezalaki ya kotoboka. Lelo Yesu aye koluka yo, aye kotonga madusu ya file na yo, aye kobamba madusu ya file na yo. Lelo Yesu aye koluka yo, aye kokanga madusu nyonso ya file na yo. Esika nyonso oye bandaki kodusolisa libala na yo, libala no ekotikala lisusu kodusola te. Esika nyonso oye bandaki kodusolisa musala na yo, musala no ekotikala lisusu kodusola te. Esika nyonso oye bandaki kodusolisa mabota na yo, mabota no ekokisu kodusola te. Poete soki obandaki kozwa musala te, c'est parce que file na yo ezalaki ya kotoboka. Kasi Yesu aye kobamba file na yo, tika etoleka na kozwa musala. Tangu Simon azwi file abwaki, abanda kobenda file komi kilo, tika ete, esika nyonso ba memaka yo. Po baleka na kondane sante na yo, bakoka komema yo te, Yesu akomisa yo kilo. Po ete loko ezali kilo, monda tenebre koka komema yango te. E loko ezali kilo, ezali nguya molimo mosanto, nde ezalaka kilo na kata bombo inabiso. Monda so accéléré koki kokoka yo te. E loko ezali kilo, ataba ndoki nyonso fami na yo basangani, po baluka ko bebisa vi na yo, po baluka ko bebisa ekonomi na yo, po baluka ko bebisa ba projet na yo, bakoko kayote, poete molimo mosanto, esi akiti na bomoi na yo, akomisi yo kilo. Babandi kobenda file komi kilo, bazoko kakobenda te, babengi baninga na bango mususu, boya to benda file. Bible lobi na biso, bakanga kimbisi ebele, tika ete, soki libala, olukaka na vi na yo, suka na ngwe fwe kufa. Libalo lukaka na vi na yo, suka na ngwe fwe beba, c'est parce que file na yo ezalaki ya kotoboka. Lelo Yesu aye koluka yo, aye kobamba file na yo, tika ete Yesu apesa yo libala. Libala nyonso koya liboso na yo, eko rate lisusu te, poete Yesu esi abambi ba file, o ezalaki ya kotoboka. Musala nyonso koya na vi na yo, eko rate lisusu te, poete Yesu aye na vi na yo, abambi file na yo. Ba projet nyonso na vi na yo,
oyo sala ke simbaka te po ete file na yo ezalaki ya kotoboka. Yesu aye na vi na yo abambi file, projet nyonso ekoya ekodusola lisusu te, ekokweya lisusu te. C'est parce que file na yo ekomi ya kokangama. Okomi kilo liboso ya banguna na yo, okomi kilo liboso ya bandoki ya fami na yo, okomi kilo liboso ya monde ya ténèbre. Oyo nyonso alokaka yo akokoka lisusu koloka yo te, po ete yo leki ye deja na poids. Tika ete Yesu akomisa yo kilo, Yesu akomisa libota na yo kilo, Yesu akomisa bana na yo kilo, Yesu akomisa libala na yo kilo. Po ete Yesu aye koluka yo, akomisi yo kilo, akomisi file na yo kilo. Esiko ozali, soko ozali na kondima, Yesu esi abambi madusu nyonso oyo bozwi na yo esalaka soko simbi efwe kweya. Yesu esi abambi madusu nyonso oyo libala ezalaka soke yepa na yo efwe lekana. Yesu esi abambi madusu nyonso oyo ezalaka tosali projet nini, il faut ba projet wane lekana koka kosimba ngo te. Yesu esi abambi madusu nyonso oyo ozalaka maladi. Yesu esi akangi madusu nyonso ya maladi. Soko oza na kondima osimbi motema no esika ozali. Nzambe na likolo, mosanto na basanto na Isaleli. Oza mopeto na bapeto nyonso. Moyenge beni na bayenge beni. Papa topesi yo merci po ete nyonso oyo eleki lelo ezali mabongisi na yo. Yango tokumisi kombo na yo. Tika ete oyo nyonso file na ye, bandoki ya fami na ye batobola po ete aleka na kosimba bozwi te. Oyo nyonso file na ye, bandoki ya fami na ye batobola po ete aleka na kosimba ekonomi te. Oyo nyonso file ya vi na ye batobola po ete ba projet na ye marché te, po ete libala na ye marché te, po batobola ki file na ye. Kolo leka na kokanga ba file nyonso etoboka ya bana na yo nyonso oyo baza kolanda témoignage oyo, baza kolanda parole na yo oyo, na kombo na Yesu Kristo ba file nyonso etobokaki oleka na kobamba yango po ete yo yaki kati na simo pona kobamba file na bango oyo butumba bapeshaki bazwaki eloko te. C'est parce que file na bango ezalaki ya kotoboka. Tangu yo yaki obambaki ba file na bango bazwaki bambisi ebele, file na bango ekomaki kilo. Tika ete bana na yo Nzambe ba file na bango ekoma kilo, esika nyonso bamemaka bango na ba monde ya ténèbre, na ba prison satanique, na ba réunion bandoki bakoka komema bango lisusu te po ete bakomi kilo koleka bandoki. Babanda kokima bango, bandoki nyonso bayaka kodéranger bango, bakuta bango bakomi kilo, bakima bakende bisika bikauki na kombo na Yesu Kristo oyo zali kolo pe mobiksi na bombo ina biso. Topesi yo merci Nzambe, komisa biso moto na kake bisika nyonso tokovanda na bandaku na biso na mabota na biso tokoma moto na kake na yo oya kotia lokolo aleka na kozika. Soka yambolia bika, soka boko yambola asila makila kufa, retour en experditaire na kaya banguna na biso na kombo na Yesu Kristo. Oza Nzambe na nguya, kitisa nguya molimo mosanto na yo, etambwisa biso na volonté na yo kasi na volonté na biso te. Au nom puissant de Jésus-Christ tobondeli bongo na kondima. Amen. Merci bana na Nzambe, bye bye. Tozela tokutani na bino na 9e partie. Nzambe apambola bino asala bolamo likolo na bino. Bye.